namona papa Simon Kimbangu na ba militaire misato yé likolo na espace 3 Margedon na C na âge à 7 ans mais nazalaki vraiment na doute ya koyebaki azalaki nzambe na époque wana namona na ye na ba façon ebele prophète Simon Kimbangu aza prophète te donc ezali mal parlé tant que toujours baki aza mal parlé ko benga ye ke prophète aza prophète te donc selon l'enseignement il y a ba mindele ndenge ba ya ko faire enseigner biso nde ebungisi biso identité na biso mais lelo e biso toza na vraie identité pona yebisa yo ke ya solo ke mama azali prophète te tata nzambe lelo na minito yo biso tozo inaugurer musée oza na forme ya nkwandwenga za muto yo ayebi mazaya wa bengi mandombe c'est notre écriture donc elakisi ke tata Simon Kimbangu ayeli biso écriture pena munoko na biso ekotambola international donc ye aza nzambe nani na mokili oyo ayana écriture lokola tata Simon Kimbangu aza te nani mutu wana penza koya kobimisa yo na prison tala basinga oyo eza basinga bachanga na prison oyo basinga na kota pena basinga oyo ozomona basinga bachaka nga pena basinga na sala penza 2 semaines na liaka te na melaka te mutu akoya kotala même na prison libulu aza te na tango nita mais papa Simon Kimbangu abana koya kotala ngai tozoko solo na papa Simon Kimbangu ye mutu afongola nga basinga oyo nani wana na mokilo mobimba kosala acte wana Star Gang Bofiago Hey Rani Nelson Bienvenue sur votre chaîne YouTube Donja TV. Merci à n'abonner sur Obolingara Biso émission Nabino Yango et Bandi. Kin Donja Otomela Bino actualité ya Kitoko. Et où sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes à Congo central, précisément dans Kamba, Jérusalem. Et ce que wapito est bon qu'on fête fête à l'aider le 3 et le 4 avril. Il y a bande konabiso ba surveillante. Oh ba breja kalango MSSK signifie mouvement social de la surveillance kimbangiste. Et to développer bon ko solo na bande comme sous ba outil Angola o to e kokuta na ba news moko awa en tout cas eza incroyable koka moi mondimi pasteur chrétien ya ba réveil andimi ko sundola église naye na ba fidèle naye kolanda papa Simon Kimbangu kiangani comme nzambe molimo santo o tozawa pi esika papa azosala musala to kene bongo na cameraman nanga pona ko développer naye a expliquer biso pourquoi andimi kozwa église naye oyo azaki na bandimi naye asundola apesango papa Simon Kimbangu cellule na biso ou bakilti na biso ekomi koleka place église des réveils ezalaki bongo na nkamba bandeko bolanda biso oyo boyebi esika na Angola plutôt oyo boyebi esika pasteur moko ya mondima réveil andimaki kozwa lupango na ye apesi papa Simon Kimbangu kiangani koboma église na ye komema ba fidèle na ndambu na église kimbangiste tozali na ye bongo awa na nkamba tozokende kosolola na ye ye moko a expliquer bino ndenge nini makambo ngo ebandaki et puis to comme une étape nini. Merci mon caméraman tokende bongo kosolola na papa Star Gang Bofiago Merci, toye bongo et pas ouais papa zali ko sala musala papa mbote toye bongo ko déranger au muki na place musala mbote mama papa kombo nani kombo na ngai Pondo Emmanuel Mundinga papa toki lisolo na yo mais toza na ba doute tolingi vraiment toza éclaircissement pa na yo moko ya solo na yebi ki ko sala na doute parce que na niveau ya Luanda mingi ba yebi ngai na église kimbangiste mingi ba yebaki ngate ba yebaka ka ndenge na déposer ki église mais mingi pe ba monaka ngate na vandi na précisément na vient na Sanzala église ezali ko benga na kombo la voix de Dieu Kimbangu le Saint-Esprit yangonde esali penza ke papa Simon Kimbangu abenga nde na monani na nkamba wa que par téléphone ou sur sundo l'église pour la ndanga Kimbangu bon likambo papa Simon Kimbangu ezali kamoko ya mulai ndenge ozali komona pose la kimbangiste sengel fose la na elembo wana mingi pe balobaka na bango pe bafinga na bango parce que bayebi na bango Kimbangu te mais yende molakisi pe mokundeli na nyonso problème to ko bano sa musala to za lumière to bandozo partout zo sa musala no bo eza yo lelo po expliquer vraiment ndenge nini tika ki église na yo za bandimi na yo belé odimi ko
na longola na coach batu musupe bakomona ngai ya solo eza likambo munene yo zo tuna ngai ndenge na bima na Luanda peut-être lelo ezali première fois pona mona pena bandeko baya ko intervenir na likambo yo ya solo ngai pena nazalaki pasteur de regrès de revivement ndenge biso lo baka na portugais pasteur de réveil nakolo bana portugais oui eu chama o pastor Manuel Pondo Emmanuel precisamente eu vivo na Viana Sanzala a igreja chama a igreja a voz de Deus Kimbangu Espírito Santo. Oui, de que eu estou em Luanda, essa igreja mesmo que está chamado a igreja que a voz de Deus, aquele sítio que eu construí a igreja, aquele sítio o Papa Simão Kimbangu tinha me mandado no 2012. Eu estava operado no Congo Democrático, no hospital Bondeko. O Papa Simão Kimbangu me apareceu mesmo lá no hospital. Ele me diz: você sai naquela igreja que você está. Eu estava a servir na igreja, a igreja Bet Shalom, que conhece Bet Shalom, a direção está no hoje ainda. Mas na igreja hoje dia, não estou mais na igreja Bet Shalom. Quando o Papa Simão Kimbangu me disse para ir construir aquela igreja, aí que eu construí a igreja era mesmo lixo. O dono da quintal não estava a aparecer. Mas eu fiz tudo, pelo tudo, até que eu construí a igreja. Depois de 5 meses, que eu fui encontrar com o dono da igreja, do dono do sítio, e conversamos com ele. Fizemos contrato com aquele sítio com ele. O contrato era mesmo até no fim de 2022. Até que nós vamos consertar para nós comprar aquela igreja, aquele sítio. Eu sou responsável daquela igreja. Meu irmão, não fica com dúvida na parte de Deus. Não fica com dúvida na parte de Deus. Deus é Deus. Como a Bíblia diz, Deus está no meio das pessoas. É por isso, meus irmãos, eu sou pastor que conhece Sanzala. Todo mundo que vive na Sanzala, mesmo as igrejas de revivamento da Angola, todos pastores, eu vou vos convidar. A verdade é o caminho, é esse caminho que estamos a seguir. Papa Simão Kimbangu. Papa Simão Kimbangu me aparecia muitas vezes. Merci pasteur, ceux qui ont un peu colimbolé la biso sous na lingala pour na bandeko bazota la biso na Congo Brazza, Kinshasa, partout na RDC et surtout précisément na libanda mboka comme na Europe, Amérique, partout au bayoka ka portugais te so koki colimbolé la bango pour que ba comprendre papa pasteur on dimi vraiment ko quitter bandimi na yo et fidèle na onyo so obat bazaki kolando na sima au monte ko décevoir bango pour na kolanda papa Simão Kimbangu kenga likambo na nzambe azali ezalaka te soki lelo nga na komi kimbangiste na bandimi nyonso nazoko témoigner yango depuis âge ya 7 ans na bana komona papa Simão Kimbangu namonaki pa ba militaire o batu mususu baza lelo babengi bango ba pied gauche toza na fête na bango bayebi valeur na wiki pied gauche te pied gauche aza Margedon ba oyo baza ba mpinga ba utaka na tata Simão Kimbangu likolo donc mutu na mutu asa na identité na ye. Et puis identité nanga est très compliqué pour comprendre yango. Yango na koki ko pesa identité nanga te parce que na bundisa mi nango ndenge ye moko kolo identité ya bundisa me kinango. Yango nazo ko yebisa yo ya solo te azar ezalité. Na mona ba papa Simão Kimbangu na ba militaire misatu. Ye likolo na espace 3 Margedon assez na âge à 7 ans. Mais nazalaki vraiment na doute ya ko yeba ki azalaki nzambe na époque wana. Na mona na ye na ba façon belé. Loko pesa bano kimbangiste kanda yango nde bokoma ko benga papa Simão Kimbangu kenga ni nzambe bozo sala idolâtrie papa Simão Kimbangu kenga naza vrai prophète biso stoyebi aza mosala nzambe aza envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ bino bolongola Jésus-Christ bozwa prophète Simão Kimbangu bokomisa nzambe prophète Simão Kimbangu aza prophète te donc ezali mal parlé tant que tozolo bakiza mal parlé ko benga yeke prophète, aza prophète te. Donc selon l'enseignement, il y a ba mindele ndeng ba ya ko faire enseigner biso nde ebungisi biso identité na biso. Mais lelo e biso toza na vraie identité.
pona yebisa yo ke ya solo ke mama azali prophète te tata nzambe lelo na minute oyo biso tozo inauguré musée oza na forme ya Nkwandwenga za muto oyo ayebi mazaya wa bengi mandombe. C'est notre écriture. Donc elakisi ke tata Simon Kimbangu ayeli biso écriture pena munoko na biso ekotambola international. Donc ye aza nzambe nani na mokili oyo ayana écriture lokola tata Simon Kimbangu azate. Donc biso to clôturer makamyo tata Simon Kimbangu ayeko clôturer ba écriture nyonso. Écriture mandombe ezomela ba écriture nyonso n'importe quelle langue. Yo lingo koma okokoma yango kitoko na mandombe. Yango papa Simon Kimbangu aza mutalo lenge na biso te. Nani wana na kati ya mokili oyo akufa bakundi ye suki na ye ezo kata mati lelo manzaka ezo kata mati lelo na mokili azali yango yo zo mona ke Bible lobi na mukana na 1 Pierre 3:8 kuna balobi ke libanga oyo ba masomba bwakaki ba monaki yango eza na tina te menzoka nde eza na tina. Donc mokili basundola ki papa Simon Kimbangu faire ko négliger ye po biso batu mwindo to bunga mundela récupérer mokili oyo mais suka nango mokili ye moko kolo mokili a récupérer mokili na ye yango suka histoire oyo zoka ke tata Simon Kimbangu aza prophète te to longolango na mutu na biso. Ce qui n'a qu'aucun zonga muke na question na réponse mo pesi biso awa ke mutu akufa bokata ke suki bokata ke manzaka yango kasi yango e confirmera ke bino bakimbangise boza bata bakisi bata ba science te tozali bata bakisi ba science te ngai nazo penza ko confirmer yo nani mutu wana penza ko ya ko bimisa yo na prison tala basinga oyo za basinga bachanga na prison oyo basinga na kota pena basinga oyo zo mona basinga bachaka nga pena basinga na sala penza 2 semaines na liaka te na melaka te mutu akoya kotala même na prison libulu azate na tango nita mais papa Simon Kimbangu abana koya kotala ngai tozoko solana papa Simon Kimbangu ye mutu afongolanga basinga oyo nani wana na mokilo mobimba kosala acte wana ata ye diabula ngo toyoka ye diabula toyoka ye kana koyoka mais na miso boy to yebi ete yango nazo confirmer que papa Simon Kimbangu aza nzambe. Papa Simon Kimbangu afongolinga pena basinga afongolinga basinga bi mwana nanga nyonso ekokutana nango komitungisa te naza na yo bakosala ye lokote bato yo basoda bakanga basinga baboma bango. Oui parce que nga na tango wana nazalaki moko ya ba charger ya misala ya diamant nde na responsabilité ya musala diamant ezaki na maboko nanga diamant ko bima na mai ngam naza ko memango na direction naza ko tamula na basoda donc moyen na bizwa diamant na bimezate diamant ya moko ebungaki nde bakangaki nga na cause wana yango ndeko na ngai azare ezate na makambo ya nzambe soki ozomona lelo oyo na komi kimbangiste nazo esengo makasi parce que na banda ko luka ndenge nini oyo nakoki kokoma yango nazo kopesa yo penza assurance ya likambo oyo donc papa seki yaka bolimbisi donc nazo lingana présenter yo likambo moko peut-être ko ya kozonga mwa limusima donc ndenge nazali awa na uta Luanda tango nazo sala discours kombo na ngai Emmanuel Pondo Mundinga tango na longwe Luanda na tiki église pa ba collège papa secrétaire ndenge ozomona boye na pesaka église na bana ko sala interview awa na misu na bango discours na ngai eza lokuta te donc le seul pasteur a utaka Luanda pesa église na papa Simon Kimbangu ezali ngai awa na Nkamba. Pasteur ozala ki mélancer te tango pesi église na menace koko zanga tena likambo solo likambo solo toujours menace ezali tina lelo menace sanga kaka te parce que bat balobaka papa Simon Kimbangu boye makambo ebele bimaka bimaka pona kombo papa Simon pona kwa noue réputation ya nzambe na biso yango biso siko tozali ko tuna nanu tango pesi ondimi ko abandonner église oya vraiment ko salela papa Simon Kimbangu comme Seigneur et Sauveur ozalaki na ba problème te nazalaki na problème na mutu te ngai nde na tamboli na ministère na ngai na yebinda kwa nganga te na yebi ko sala magie te na yebi ko sala n'importe quoi te mystère oyo ezakati na ngai eza ya ye moko Kimbangu a transformer quelques mystères na ye na kati na nga nde na saleli yango musala batu mususu bamoni ba mystique oyo pene ezali ke oui ya solo Kimbangu aza mystérieux mais au lieu baloba mabe pona Kimbangu bazoko critiquer ngai yango na lingo yebisa yo ke mama likambo nzambe azari ezate
Papa Simon Kimbangu na prison na Lubumbashi. Amona na kina bamboka combien? 5 villages. Bolafa, Bwende, bamboka wana Lubumbashi. Donc bamboka wana ya bana kokemona wana bakangi ye. Mutande wana togo benga enani. Azanzambe. Donc azanzambe mama. Conseil bandeko bazolanda baza pe na posa kokoma bakimbangiste mais baza na appui te. Yo conseil kozala nini pona ko encourager bango bayoka soni te pona kolanda Papa Simon Kimbangu kyanga. Nga nazoyebisa ezala ba pasteur de réveil. Bozo sala na bino retard ya pamba. Oui, to sambela ka penza ya solo. To sambela ka to te ya ka penza. Batu pe to yebini ko gagner âme. Mais le problème o to zana ngona mituna biso ti lelo, nzambe o biso to te ya ka batu to yebi ete. Nzambe aye ko fanda na biso. Yango nazo ko pesa yo, nazo ko yebisa bino te. Soki ozana réveil, luka ko église Kimbangiste tango yango yo. Po oya ko zanga même esika. Retard ezalate, soko che retard etali kaka yo. Mokili mobimba oyo ekotamusa maboko ya Tata Simon Kimbangu, qu'il plaît qu'il neige. Ozala Kimbangiste bima non église Kimbangiste sala erreur grave. Donc le temps yango yo ko profiter ozonga na église Kimbangiste parce que nzambe mosusu azate. Nani yo na mokili mobimba ko beta tolo ngai nzambe molimo santo. Lokola Papa Simon Kimbangu. Est-ce que mosusu azali? Nkolo Yesu pe tozana ye. Po soki olingi pe na banoko de yebisa yo makamwana tangu nango ekoki te po bango mona na bapesi permission te. Mais nkolo Yesu tozana ye. Kaka bango kuna ba mindele ba yebike nkolo Yesu aza mutu mwindo. Biso siko toyebaki ndeni ngana zaki na réveil na ebendenge nini. Nakutana na ye to sololaka na ye. Awa pe to kutana na ye. Oui. Donc on nazo confirmer bato nyos bazana libanda tangu yango ya kozongo kota église Kimbangi. Soko zeli na yo ozomi tia na retard ya pamba. Tika bakisi tika kindoki efuta keloko te. Oyo tango to kometanga Kimbangu po oyo qu'il plaît qu'il neige ozala Kimbangiste. Ozala no Kimbangiste ndengo ozoya na nkamba yeba yango ke likambo ezali. Soko ozala ko bonga mate eza pasi pe mawapo na yo parce que nguya wana eko kita qu'il plaît qu'il neige. Ba weyi pese tozana bango awa. Ba bazana miso akomona bazomona. Ngape na moni bango. Mais tokoko lobate parce que bitumbeza nanu. Mais souka nango le 6 avril contrat na bango e katani. Nde awa musala Tata Simon Kimbangu oya za ko bongama akotambola mokili mobimba pona ko sala makamu isi ya Tata Simon Kimbangu. Donc tango ekoki mama. Pona bato balandi biso oba moni ndete makambo lobeza lokuta. Ke ba oba yebi opena Luanda ba bité pasteur ana lobi makambo solo. Numéro ni nozo utiliser a na kin po na kamba pona ko pesa bango. Ba yo moko bando bete bango Ngai nazo utiliser 089 25 43 807 089 25 43 807 Bandi mignons oyo bazalaki nanga na kacha église na église la voix de Dieu na pesi binombote Papa Robert na pesi binombote ba Judith na pesi binombote ba Esther Espe na pesi binombote Mama Rose sans oublier binonios na pesi binombote moi sinanga mama Iget azare ezate na makambo nzambe ndenge bolandaki Tata Simon Kimbangu na yebike bana nanga ba komi ba surveillant misusu pe lelo bozwi baptême na sepeli makasi mais nazo pesa bino conseil moko muto ko sabino teke botika église ya Tata Simon Kimbangu bolandango kana bokebi nyonso ndenge na banoko te ya bino makambo na yebisaki bino ke nzale kokota ba église ko kangama est-ce que kokisama kite na Luanda bino bolobaki te bokotumbanga na ba pine boche essence bokotumbanga sanzala ba yebi yango tango nazo sala séminaire balobi makambo yo zo lobeza lukuta to kotumba yo na pine ngana ndimaki lelo yo to komi wapi talamba ba frontière ndenge kangami est-ce que na sakola ki mabe to nguya maloba ona bana ko lobeza ki ya volonté na nga to ya Kimbangu pobo yeba ki ya solo Kimbangu za ko tambolanga ba prophétie nanga ekokisami tozela sikoyo liboso oyo tozokene ya 2016 ya 2021 oyo tokoti le 6 avril après nango makamnini ko salama bolandaka mateya nanga malamu nini na lobaki et nini ko salama lisusu bobo sana yango te merci. To moni bongo zo samusala mais to tikio te to profiter pour to moni soda oyo utiko yebisa biso ke tango mona ki Papa Simon Kimbangu kiangani o mona ki batu basoda mibale ya mikuse ba surveillant Armageddon moko yo to zana ye to ngisi ko to solana ya par rapport ya fête na bango mbote pa mbote mama papa kombone kombo Chris Mbongo
Bon, bien habillé. Merci maman. Les allez fêter. Les alliés les 3. Kalaté kutu carnaval les atos que nous entendons ton papa Simon Kimba on poto mémoire en Kamba vers Jérusalem. Détail pour na ko yebsa bande ko na biso teni na bino laksani. Teni na biso ezo lakisa Moi théorie mo boulou hein. Formel. Est-ce que yo la télé ko éviter théorie na mo. Te kimi nga mukeme idée za. C'est ça au cause na idée parce que vous appelez soda. Éviter ni ba surveillant et ni ko laksa fleur ya papa Simon Kimba. Oui oui, il y a vraiment maman. Papa pour ne pas toke na musika na moni ko zo ke l'église na kango batan belete. Faites les 6 préparations dans les kandé. Non, préparation les 6 avril les les cas bien talara to 600 ans. Centenaire de l'église Kimbangiste. En tout cas, préparation ils ont qui temps malgré les difficultés en boka, le coronavirus m'a belé mais avec nous vraiment tout ce pays makasi pour année passée pour mon qui vient au monde bakanga qui biso bakangi l'église et bando sambe la sous-souté mais nous avons sungi biso bientôt là to fêter centenaire de l'église na biso préparation ils ont vraiment bien makasi. Il y a un bengi bakimbangi c'est na bano kimbangi c'est faut baza les belé pour vivre vraiment mbongo. Ndenge baton susto okaki na ngambo moko boye balobi ke na nkamba batonga te kamba za vide kamba za ni lokote. Ah barolo babongo parce que bakomana nute même la chaîne na biso balakisa ngo nkamba batongara. Oui, parce que la plupart des gens baloba ke au salage logote boyena boyandisa mais ceux qui baé bango mona nkamba nde baoye baké misale zo salema ebeli. Donc biso na nkamba awa nyonso ezali. Merci papa, on va surveiller sur la zaki na besoin de baïete. Tout le monde est na tenir va surveiller. Vous avez on a évité na bien on adhésif. Adhésif, voilà. Tout le monde est adhésif sous na tenir. Mais avant vous avez roula ta tenir na adhésif té. Awa ego ça suni. Bon, ezakara ba continuer ba kanisa qui faut bacha pour déterminer ba grade na biso parce que sans adhésif boy pardon. Ba misu soro mon azane na grade te mais osomona sala ba importance mo boyango ba kanisa ki ko pesa biso ba biloko pona ko lakisa ba opes donc ko distinguer biso ba grade pour respect zala. Merci papa Mombote na ba surveillant o ba zaki na besoin ko malgré ba Covid oyo et sali ke ba yati. Oui na pesi ba surveillant sur monde entier mbote. La poto partout bozo bolanda biso je crois bozam sont ensemble na molimo mais na bonzoto malgré bozam musika ba difficulté mike mais na sepelika pour na centenaire boyo kinga pesi bino mbote bino nyonso. Merci beaucoup papa tokuta na autant tokoya ko zokuna ambiance oezo le kakuna likolo bonne fête. Merci maman. Kaka ndenge tozo kende bongo musala ezo leka tellement kitoko tozo lemba te pona kolakisa bino réalité ya makambo ndenge ezo ko se passer na nkamba awa kutu toza nano na chantier et tokomata kuna likolo pona kolakisa bino ambiance ndenge ezo ko se passer et na mpanzi kuna na moni révérend mbuta soko pusa na voto sola mo muke mbote papa mbote mama journaliste vous allez boye pona kotikela ba nzela moi j'espère que Olandi ndeto solo lina révérend ninga atiki lingomba na ye pona kolanda lingomba ya papa Simon Kimba bino bobotami ya bokoli awa moi conseil to malendi sinini bokoki kopesa biso na bandeko bazolanda biso. Merci mingi mama journaliste ndenge na kutibino na papa Pondo Emmanuel na ye ko confirmer likambo alobi ye azalaki nganga nzambe na église de réveil to yambaki awa lokola moto oya kutani na papa Simon Kimba lokola mona kinzambe asosola kete bandime oyo nga nazali na bango kolo na bango yoyo tala mboka lokola Luanda amema ki bango a partir ya Luanda kinonka na mikanda nyonso ya église neto zolo balelo parcelle na yewana nde selile mobimba ezali wana alors lekela kabiso peto sepelaka na acte wana. Alors, azonga kate, ngai en tant que secrétaire de l'école biblique, to yambaki ye na papa directeur Wumba a salaki formation biblique. Si ma la formation biblique à l'andi malongi ba yambi et puis a salaki deux formations, deux promotions. 3 fois ninga zolo bawa. Donc ninga zali boazali bien outillé na likambo ya tata Simon Kimba na formation. Pour un conseil et le konin toza koloba.
tokolobela bato nyonso boye na ndenge tata uti koloba likambo nyonso soko zali na boyebi te nde yango ekotindaka yo po oloba n'importe quoi omona bato lokola bato bayibi eloko te me mokolo yo kososola likambo oyo yeba ete okokoma pe na koto oyo bato wana yo ozali konéglige to kolobela bango n'importe quoi. Donc likambo ya tata Simon Kimbangu ezali ya moto moyindo en particulier pe ya moto nyonso en général ezala mondele ezala moyindo tokomi sikoyo na esika yango ya lobaka ete tokozala bobele na église moko tokozala bobele na lokota moko pe tokozala bobele na bokonzi moko oyo ya ye tata Simon Kimbangu mibeko nyonso oyo ekotambusa mokili ekouta wana nkamba oyo nde esika nzambe tata nkolo Yesu tata molimo santo avanda. Donc butu ezalaki kokenda sikoyo tongo etani mutu nyonso alamuka alanda esika nzambe azali. Voilà un peu concept opesi na occasion ya milulu ya 61e anniversaire ya pied gauche pe bokomi ya nzoto ya papa awa na mboka Yerusalem na bandeko nyonso baza kolanda biso. Lelo ezali fête ya les 3 tomoni bongo ba surveillant ba fêta kilo bilede lelo le 3 avril tomoni susu Yerusalem baza na lien na ba surveillant. OK, Yerusalem parce que babenga bango ba témoin du Saint-Esprit parce que bango nde bazali korale oyo eyambaka nzoto ya papa Simon Kimbangu tango aza kozonga bazalaka na papa Fumambanza tango papa Fumambanza amanti na nkamba le 1er avril na korale Yerusalem tango nzoto eza koya bagrementation so salemaka wana banzembo banini ba cérémonie na korale Yerusalem. Donc Yerusalem vraiment azali na kati ya likambo bango na ba servir esika moko. Kombo nani po bandeko balandi? Kombo na papa Mabengo Tavundu Faustin, secrétaire école biblique. Pe nazali pe moko kati na ba journaliste na presse ya nkamba. Merci papa, moi numéro na bandeko balandi pour que ba meka un peu kozwa ba ligne ndeni bazana bezo ba nokimbangiste ba kota nkamba ndeni ba kula ba koma ba kimbangiste ndenge nini ba koki pe kolanda nzela papa Simon ndenge bino. OK, numéro na ngai ezali 081 922 51 60 081 922 51 60. Continuons soit vous allez na posa na ngai bengi ngai tokosola na biso malamu. Merci papa, moi mbote na bato walandio na si bandeko banso mbote za la kimbangiste non kimbangiste oyo azali kolanda bilili oyo topesi bino mbote pe to tombeli bino boye bolamu na kati église kimbangiste. Merci papa, bonne fête à vous. Merci, là c'était l'intervention de notre papa et bon Monica Randenge toza ko se préparer pour na bongo ko la tateni pe ko pesa nzambe na biso papa Simon Kimbangu en honneur awa tozali na ba mama Julie ba mama so papa grâce o lobate oki ma micro poani o mo konzi oza mo konzi fête ça biso lelo mbote papa. Bonjour, bonjour. Mbote kombo na ngai papa grâce mawaya oyo papa oyo penza wapi asalaka misala na kumba oyo boyokaka papa grâce mokonzi libanga. En tout cas oyo bukaka libanga pona mise tongama to mipesa mbeka to mipesa kore ya biso tolobi biso nyonso biso ne to mipesa mbeka tolobi biso kaka mise Simon Kimbangu yango nde to mipesa na biso kobuka ka libanga po mise etongama. Merci papa grâce moi fait en tout cas matono mingi mama journaliste mbote belé pe boye malamu na fête na biso ya le 2 avril o eza fête monene coïncider pe na centenaire na biso ya Lingomba 2021 100 ans oyo résistance ngombe sali na kati ya mukili oyo. Alors to pesi mbote na bandeko na biso nyonso oyo pe to tomboli bino boye bolamu na kati ya nkamba Nouvelle Jérusalem mboka ya sika oyo koyamba mikili nyonso. En tout cas na pesi bino ba mbote na bino nyonso batata ba mama pe Lingomba mobimba. Merci micro za biso telelo eza révérend lelo to mona musanda zo sala. Bon to yebiti awa bakimbangisa to kutana na bana miki bazo ba la ciment na mikolo bazo tia plafond na to so yebate ba ingénieur banani ba aide maso banani to zaka bongo na papa pasteur to pusana
So toko pusana papa tout le monde peut faire ça en dehors aux munganga nzambe tout le monde peut faire ça aux ingénieurs ou maître. Il y a solo Nkamba ezali centre de formation ya nyos spirituel, charnel et matériel de ceux qui ozomona ngana simbi mbelina taloshi boyina maboko na yebeli mosala oyo na kati ya musée wana ndenge ozomona ngo crepsage nazali moko ya parmi bato nyos basala crepsage na kati ya musée na finissage ngai nde babengisi nga moi 2 jours awa pona bongisa ba toilette oyo ya bato ya Saint-Denis yango ndeko na ngai musala na yebeli yango awa donc pona koloba ke naza ingénieur to maître na moment naza vraiment maître maçon à côté crepsage na finissage donc nazo sala nanga toujours donc musala azari zate na nkamba soko ye nyonso ko ye kolango awa izali nango yoko luka mbongo te oyo azali élève nanga nazo ko apprendre yepe ndenge ba prendre nga kuna nazo pe ko lakisa ye azo beta kitoko azana âge à classe mais ndenge ye na fête boy il faut apprendre donc azari zate classe les saka kapona ko baka uzwa connaissance mingi bazo ye bate ko zata na ba 10 diplôme mais loko moko obiso zako mona ki sa buzo ba lelo eza mayele yango maçonnerie menuiserie menini taillerie donc nyonso wana bato bazako mona ngo musala azoba mais na réalité eza musala moko très nécessaire pour na biso yango ozomona nzoko apprendre ye pe na musala oyo lobi peso akomi mettre quelque part akobosa na teke mutu tela aleli kusaki ngai Mbote papa Mbote papa komona nga papa Mbumba Bolabote Mbumba Bolabote ah papa Mbumba to moni wazo sa musala papa musala oza makasi te pona yo eza nango makasi te mais lokwa nde balakisaki biso lokwa balakisaki ye pa komi kolakisa ngai musala eza nango musala ya makasi mais soki oyebi yango eza lisu makasi te ah bon Dieu nous osala bozo capacité conseil ni na bandeko bazolando ya âge na yo bavanda na ndako to bakende classe ou baya koyekola pende yo ozoyekola namoni neti baya na bango mpe koyekola ndenge nazoyekola mama Mbote na papa bon bamama Mbote na bapapa bino nyonso Mbote papa kombo na ye papa Mbumba Bolabote mama mpe kombo na ye mama Madete touti Inongo te na Mai Ndombe donc kambe yambi bikolo nyonso siko pona bato bayoka lingala te bayoka munoko mboka na bino okoloba na munoko mboka nini po wanko bato bango baya pona bango tolobaka na munoko na biso bo baina so wana lempeko ongalene le so wana la nyompele wa te courage nki yo ya kote na itininki to sangane so kuma nkamba to yoke yo inki papa so kuma to wikempe ndolo sioloko Mbote na papa Simon na bato bazo ya fete le 6 Mbote na bino nyonso bato bozali koya Mbote parce que yo ondimi papa Simon Kimbangu kanga na âge na yo l'église eze belé ngoke pe na catholique te nanimi kaka nasalela papa Simon Kimbangu na âge na ondimi kosalela papa Simon Kimbangu eza pasi ya ekuluso eza musala ya Nzambe okokisi ko kosenga nini na munoko mboka na bato bazolanda yo osenga papa Simon mais na munoko mboka bato bazolanda ba ke wana mwana biso olingi Nzamba sa elo nini onkaminka na Nzambe ambongele vie nkimi mbate courage nkiyo kelaka besala mpe ampamboli Merci, là c'était l'intervention de notre jeune frère. Et ça, c'est un moment comme on a âge, on a qui t'était là na évité. Na évité, ya ko bamba bamba kaka. Ki Congo le roi na ya moi kambane na zora na mai ici na kuti. Ah bon. Na moi banana zo akita mai na landa bango o ba lo banga na o bandela. Mais comme on a jeune frère na biso boye, alobi ki mongo ki toko na niveau moko na évité na lobani en tout cas ba maman oyo bozali bongo libanda oyo boza ekolo moko na ndeko na biso oyo bosepeli na musala ndeko na biso azo sala bo hésiter te na kokomela biso na ba commentaire za mokolo na pesaka papa Simon Kimbangu ba mikanda na ye remise reprise to bana ko sala na ye ba photo yango ngai moko ngai yo
ye papa Simon Kimbangu ye wana wana na kotika lingomba tozosolole na biro sikoyo esalinga grâce mpona koyeba mpe pakundungu na pelekete donc lelo nde naza boye naza mpe mandombi papa mandombe yango oyo nga moko pena nakomi yango oyo ngai moto naza kokoma naza kope koécrire sur Wabeladio donc tala écriture na biso papa Simon Kimbangu amemeli biso yango oyo 5 écriture mandombe pakundungu na pelekete nzela natala yango mpenza monene nango oyo nga nasala ya tombolaka malembe yo moto malembe problème eza te eza na mosusu nasali yango monene ebungi nango likambo te ata basima ntango tokozonga tokoya bongo kolakisa yo tomoni tokomi na biso presque à la fin de notre émission. Merci Nzambe tata Simon Kimbangu azala na bino émission ya malamu mokolo malamu. Bonne fête à tous. Na pesi bino bonne fête en tout cas bosala musala malamu kozala na doute te mais senga pengu ya molimo centre senga bomengo te oh mbongo biso tozana ngo déjà awa biso foto senga nguya molimo centre pour etambusa biso soko luki mbongo tozana ngo ba diamant nyonso eza ya biso. Merci, bye. Voilà, merci. On est presque à la fin de notre émission. Merci d'abonner au Bozita en Kolanda Biso avec attentivement à Kolanda. Oyo, ezaki comme témoignage ya papa pasteur Oatikaki église naie na Angola. Andimi kosei la papa Simon Kimbangu. Azilo pangu naie asombaki ataki église naie apesi yango cadeau na bakimbangiste. Eza exemple ya malamu ya bandeko bozolanda biso bozape na besoin ya kosala makama malamu pona kosepesa. Nzambe na biso papa Simon et ma pambolipe et je suis presque à la fin de notre émission. Là c'était Baby Donja Ini et Dona Bango moi na suka nzambe ka ndena mi bengaka toza bongo na kamba pona kolakisa bino ba fête ndengeza koleka. Derrière la caméra je suis avec Trésor Bokumbi et moi Baby la Donja on a présenté émission Oyo. Ceux qui vous s'appellent Lango, bo liker, bo partager, bo commenter. Et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater de vidéos. Là c'était l'intervention de notre révérend papa pasteur Tikaki église nae pona toyokaki lisolo et tambolaki na ba Facebook na ba YouTube na ba WhatsApp mais tant que kaza pena biso awa yango to bakite micro ya Donja TV et okita sur le terrain pona to landela to yeba et bandaki ndeni ni komindeni. J'espère que vous avez déjà d'informations vraies sur Yemoko et puis après ce numéro au azana ba doute bo benga bino moko bo mekampe ko solo la naye Mama yo zolo bate boni. Papa on tenda ba mbote belé. Les prophètes na biso ba surveillante et un jour bagenda ki kozanze pour Simon Kimbangu na matadi malo et kotaki na mboka nkamba yango biso ba surveillant na ba maman surveillance to sepeli to zolamba to sepela na fête na biso na centenaire yango na ka to sepela ba gauche ba na kati ba la takini. Merci. Anchilier. Yo ba ko mina ba pouvoir ba dolo ba te. Ah ouais, c'est ma case. Quand je boum là. C'est un odeur. Vous en y a rolo. Côté qui bangi to ye bandenge za côté qui bangi. OK leng. Baba kota qui mange c'est barater. Barater.
Maman Bofo Zara qui maniste. Charles papa na lembi bano nyoso Charles nyoso mtu. Weza mambo ngangela ngapa papa. Ada lika president biso do yenya kamata president. Yene. Ote nyokola ofana nzambe olamukana nzambe olyana nzambe bosolana nzambe sotoyebi nzambe nasekopasi mokima onkiangaki bongo ebino aza wapi mingi bayibi nzambe te nzambe na bango bamonaka ete balobaka aza na nzela zoyo mingi balobaka nzambe akoyada l'espace me bamikosaka biso toyebi nzambe na biso tofandaka na ye tosololaka na ye ebele batunaka eske nzambe alobaka eske nzambe aliaka mingi bamitunaka bakestion mais bana bolimo te so baza molimo bakomprendre nini oyo bato baniste baza banani eske bomwele molimo sa alampe molimo sata azaka chaku azaka nde soki yo so contredit bato baloba no molimo sata ande nzambe subabi nzambe amonana te bino boobenge nzambe aliaka fumbwa alataka bilamba siko ozomona te keno baamona biso bato maboma alors boya oba libanda boya isikeza na kati ya boya boka ti boya personne nzambe ya motesi boya na lingala bayanki balobaka bango bakoyeba bakotuna awa kembo na kembo na bana papa Simoki Mbangu Ngani nzambe na yo nanye obotika na vanda nalanda nzambe nanga kimbangu kyangani yo wema te botika na vanda nalanda nzambe nanga kimbangu kyangani emolimo san yo nzambe na yo nanye nzambe nanga kyangani Zambe nanga kyangani Zambe nanga kyangani nalanda nzambe nanga molingu kyangani ye molimo santu botika na vanda nalanda nzambe nanga kimbangu kyangani ye molimo santu nzambe nayo nanye Zambe nanga kyangani Zambe nanga kyangani Zambe nanga kyangani Zambe nanga kyangani botika na vanda nalanda nzambe nanga kimbangu kyangani ye molimo santu botika na vanda nalanda nzambe nanga kimbangu kyangani ye molimo santu Zambe nayo nanye Zambe nanga kyangani Zambe nanga kyangani
Nzambe nanga kyangani Nzambe nanga kyangani Vanda nalanda Nzambe nanga ikimbangu kyangani Ye molimo santo Nzambe nanga kyangani Kimbangu kyangani ye molimo santu botika na banda nalanda Nzambe nanga kimbangu kyangani Zombe toyoka toyoka Santenero ye avec des surveillants. Bisokabu, Toroyoka, Atabache Bakale, Ekotimbate, Atabache Bakale, Ekotimbate, Aboche Bakale, Ekotimbate, Bisoyeyo na centenaire, Ataboche Bakale, Ekotimbate, Bisoyeyo na centenaire. Yeah, yeah, yeah.
Moudi na coupe. Donc, oh, voilà, c'est déjà tenu Bozala. Bozala vraiment motivé à combattre Mbangu Ebele pour biso après cuisine. Ndé Toroya Bongo pour la couper sans jamais la vie sur honneur. Bon matin. Na boy président européen ça va tout. Bon matin, yo là si. Quoi vert blanc. Ah, bon tout à gauche sur là vert blanc. OK. Allez, bébé Yaka. Bonjour. Bonjour. Comment on est? Soraya. Soraya. Oui, c'est Nina Kam. Je vais m'en moller pas sur le gars. Hein? Ah, Soraya Bikolobate. Bon, Kende église comme Narita. Merci, c'était l'ambiance avec des surveillantes kimbanguistes de MSS Kamboudi. Là, c'était notre ambiance. C'est comme ça que ça se passe ici. Merci à mon grand frère chéri que j'aime beaucoup. Odo Tenda, les mannequins de Paris. Lui, Sanyo Moboulou, Sanyo Jijeki Maewanga. Merci les mannequins nyonso ya Saint-Denis ou Zulu Bako à Kolanabiso Awa. Est-ce que Wapi Tozali la Kendolo pour la Kolaksamino ambiance n'est que c'est passé pour la centenaire Bomoni déjà Awa. Kaka Boetozo Kate ambiance Kitoko. Merci Tokutani, à la prochaine vidéo. Bisous, bye. Star Gang. Bofiago. Hey. Rani. That's